Mbote mbote na bananyusu ya JDK mopao mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo. Bopé saka soda na bino ya mikili. Merci na ko s'abonner na bino, bopé sanga 1000 abonnés. En tout cas, na tikali kaka na 4 abonnés. On a comme na 1000. Nzambe alo la kosunga bino ba oyo boko s'abonner. Merci na ba oyo no so bo s'abonaki. Vous allez s'abonner, vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager mes émissions. Nazawana karapo na bino, ce qui binote na vous allez awate. Alors merci vraiment mingi, vous continuez à s'abonner. Na pesi ba mbote na bino nyonso obolinga kosoda ya poto, vous s'abonner, vous cliquer la cloche donc ngonga ya notification, vous tchaka ba j'aime, ba commentaire et surtout ko partager émission. En tout cas vraiment merci na bino surtout obozo sungangai. Na vitesse oyo babone zo kende en tout cas nzambe alola tika binote akota na mabota na bino asala ya mingi et surtout asunga ba oyo bazana ba problème ya mikanda ndenge na lobaka tous les jours que passe ya mukanda biso soto yebiango donc tolingi bandeko nyonso bazana mikanda en tout cas bokende osa ba démarche na mina mikanda nzambe akosunga parce que na ngina bino eloko moko préfecture de Paris et fongoli ba porte pour na bateau bali ko sala ba démarche na mga mikanda. C'est-à-dire bateau bali ba relancer to ba réouverture ya dossier. Préfecture de Paris et fongoli ba porte na yango. Alors na ngi pena profiter na pesa sous message o na uti ko zoa, c'est-à-dire que uti na ministère ya intérieur. Donc ministre ya intérieur a lobby boy. Motu nyonso oyo azali na e entre 5 ans 7 ans, plus de 7 ans na kati ya France. Oyo akoyi koluka musala ya durée indéterminée, donc contrat à durée indéterminée, donc CDI. Oyo nyonso azali na possibilité ya kozala na adresse ya domiciliation, c'est-à-dire que muto nyonso azali na place na ya vandaka fixe, muto nyonso a déclaré ba impôt na ye, muto azana ba fiche de paye na ye, na lobi bien na kombo na ye. Makam nyonso za na kombo na ye, azana droit ya mukanda ya 10 ans. Azana mukanda na ye ya 10 ans soki asali demande na ye. Ba fongoli ba porte bandeko na ngai. Ba kangani ba porte mais bazo ko fongola ba porte malembe pona ko désengorger batuya ba problème na mikanda. Au cas où yebakite ne ko fongola yo yeba soko za na kati ya ba situation oyo nazoloba kende mbangu kende koluka o constituer dossier na yo oyo ezala ato zanga mukanda ato zwa rejet ata ozwa okitef ata ozwa iretef biloko nyonso na bafongoli ba porte bapesi encore une seconde chance au cas où yebaki te soda poto kofongola yo obino bolingi na biloko yoka te bolingi na kaka ba weekend na banganda kogende kolia kogende komela kogende kobina ba concert biloko bino bozo sepela nango yango wana kasi ba oyo ezali motuya bozo mona pasi ya mukanda ndenge bato baza komiboma ndenge bato bakokufa ndenge bato baza koluka susi ya mukanda ndenge bato baza kozwa ba AVC ba mabali ezokufa mpona mukanda. Alors ndeko na ngai zwa conscience soda ya poto ote soda ya poto yozaka ennemi te naza ennemi ya congolais te nakozala pe ennemi ya congolais te nakozala pe ennemi ya congolais te naza pe jaloux na yo te nakozala jaloux na likambo nini nakefunda yo na mbila na likambo nini ndeko na ngai nayebi pasi ya mukanda koleka yo biso za libanda mpona mwa mikanda botuna mama Jacqueline Nzumba na Paris 20e na métro Crimée akoyebisa bino pasi oyo tomona na mukanda botuna ya Emerson Dibonza bazana nous vivants ba témoigner pasi oyo soda ya pota mona pona mukanda na Ofra 4 heures du matin kola libanda na hiver na Malili. Alors pasi ya mukanda na yebiango so nazo lobela yango na lingi bandeko na ngai bozwa conscience o lobi pe boyeba kozana mikanda na bino parce que sans mukanda na poto ozali limité. Sans mukanda na poto ozali limité. Alors na ngina beta sous c'était on a bateau yo bozali
kosunga batu na beta sete wana vraiment bandeko na ngai bolanda awa na yotanga kombo ya mutu te na yokolakisa mutu musapi te na yokolobaka ezali vérité ba oyo tozomona misu bandeko na nga kosunga kokabela kosoutenir koaider so liyo sunga mutu tolongolaka caméra s'il vous plaît ba congolais tolongola mentalité wana ba comportement wana eza malamu te so lingo sunga mutu ata na $20 ya pamba il faut tia caméra eza malamu te na yo betaka mbela na yo beta sete bandeko na nga bozwa conscience onu surtout bosungaka soda ya poto pe asungaka mais nanu nazwa likanisité ya kotia caméra ngai moko na pekisa nasungaka naza na ONG naza na association JDK Mopao ezali oyo bana ba orphelin orpheline ba mama veuve bazali pona kosunga bana yango na l'occasion pe en même temps na occasion on a profiter bandeko na ngai oyo bolinga kosunga soda ya poto na 5 €, na 10 €, na 15 €, na 20 €, na 30 €, na 40, na 50, pourquoi pas na 100 ezaka pona kosunga bana biso oyo baza na kati ya lingomba ya soda ya poto ONG oyo bazaka na besoin ya bafutela bango minerval bafutela bapakana bango loyer bafutela bango basombela bango mwa eloko kolia mwa koka mwa lipa mwa mayezala bazala na mwa santé ka ndenge biso nyonso tozala na santé alors babiloko nyonso wana ntango nakendaka kosala yango ngai te nakendaka me natindaka bato basala yango napekisa nde caméra oyo asa mona video baokabela bana biloko ya kolia to mbongo to eloko balobi na kombo ya association JDK Mopao alakisa musapi eza te parce que nalingaka te et puis bato basalelaka ngai barespectaka oyo nalobaka alors bandeko na yo beta sumbela na yo beta sete soki olingi kosunga mutu neti aza hospitalisé aza na hôpital olingi otindela ye mbongo to otindeli ye mbongo to olingi kosunga mutu afuta ndaku to aza na pasi to maladi to matanga to nini soki opesi mbongo bakende kotika bandeko na ngai pardon s'il vous plaît bolongola caméra ezosunga te parce que le fait ka ya kokabela mutu ya kosoutenir mutu ya kosunga mutu nzambe ayebi tolingaka nzambe ayeba biso ke bato mokili bayeba biso parce que bato mokili bakondimaka biso kaka te mais nzambe akondima yo oyo kosala alors tolongola esprit wana ya kotiaka caméra yo kabela mutu otindi mbongo batindela mutu na Congo bakende kopesa ye olobi batia caméra pourquoi bakotia caméra olingi bayeba nini toyeba nini tomona nini nayebi awa ke na Congo bato baa na souffrance alors namonaki video moko kaka bato ya poto nde batindaka bambongo batindi mbongo na ndeko na bango ke azalaki hospitalisé bolandanga bien yango nayosala émission oyo nayobeta mbela nayobeta sete na changement de mentalité wana eza ba-anti-valeur bolongo l'esprit wana ndeko na bango aki hospitalisé na hôpital batindeli ye mbongo mbongo yango mpe eza nango ya mingi te alors moto aketika mbongo ntango akoti na hôpital asengi caméra alobi boya na caméra mama toye kosunga yo mpona mwana oyo obetaki mbela olelaki mpona pasi ya mwana na yo moto akosunga ye azalaki te me bato ya poto ya mitema malamu lokola basoda ya poto lokola ba Becho Denard TV lokola ba José Yung l'homme simple lokola ba Radio Lokole Fiston Pelende tata ya Sedek baza ebele ba Raïsa Pindi ya ba Raïsa Anita Mavita Anita Molembek baza ebele ba Aiko Maneno motema ya mama Hortense Nadeka Danemark baza ebele tata mwasi ya bana na mama mami Charlotte Ntilu na drone bazali ebele oyo bazali kosunga
Alors, eza na tina moko te ozwa caméra otia. Yozo pesa mama mbongo otanga. 10, mama, tala mbongo batindeli yo na bato poto, 10, 20, 30, 50, opesi mama. Caméra ezo filmer nyonso. Mais, eloko esali pasi na makambo na olobeza nini. Bato pe bayaki hospitalisé na mopanzi. Na vidéo, bon, on a juste téléphone té, na vidéo, donc bon mon nga tshela no vidéo bon mona. Bato bayaki mopanzi pe bayaki pe na souci ya mbongo pona bandeko na bon pe bayaki malade hospitalisé, bana ba moyen té. Siko manière ya regard ya misu ndenge l'air bazo pesa mama wana mbongo, bato wana ba baluki ba otala na misu moko ya mabe. Na motema mabe. C'est-à-dire que nga esali nga pasi na monike eza na wana tina te eza na importance te soki to kabela batu to tinda ba tchaka caméra. Soda ya poto na ko tchaka jamais caméra mais to kabela batu. Bango moko ba yebi, nzambe ayebi. Bandeko na ngai, linga nzambe ayeba, nzambe akozongisela yo lobi. Balobaka loboko epesaka oyo emona te eyeba te. Bino bolingi kaka tango ke kosala action moko boye, okesala acte moko boye bienveillant, olingi kaka otia caméra bayeba kezalaki kingandi. Eko apporte yo nini, eko changer nini. Tozala batu, toyeba ko protéger batu to tindela mbongo. Boyebi ke na Congo, mboka eza na pasi, eza na guerre, nzala ya makasi, batu mususu banda 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 mois nata 5 à 10 dollars te. Yo siko tindi ba 50, ba 60, ba 100, ba opesa yango na misu ya batu, ozwi caméra otie. Boyebi sangai toke nango wapi tosa nango nini eko changer nini. Muto ayebi bien fait na yo, bolamu na yo ezaka nkolo. Nzambe. Est-ce que na kosi? Pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord. Pasteur André Mompaka na Mantes-la-Ville. Ba pasteur Bozaï Belé au Bolingaka Soda ya poto. Pasteur Daniel Kalala. Boyoki on a lobby, bozwa conscience, bolinga, bolongolaka caméra. Please, s'il vous plaît, bolongola caméra, bopesa kaka, nzambe ayebi ke opesaki. Eza na tina te olinga bakimokili mombeye baki yo pesaki. Et puis mbongo ya combien? Tamso pesika à 20 dollars, tamso pesika à 30 dollars, mais bango boma mutuka pona 20 dollars, pona 30 dollars parce que au tche caméra, parce que bakimokili soit moni et mabeye. Alors to éviter yango, to c'est la bonzambe, to c'est la discrétion, eza malamu mingi. Zeleka mbela sete na eko beta, na eko tanga kombo ya mutute, na eko tonga mutute po aba tonga kate, na eko lobaka pembe, na eko loba vérité, o azana mato ya koyoka, a comprendre, o ayebi soda poto na lobaka kaka vrai. Alors na occasion na yango, na kopesa mbote rapidement, na mère double, mama Pepe, Pélagie, Mbole, oyo ya Lyon, ba bisou ba mbote ebele, na pesi mama Chantal, oyo ya papa Gary, na Vigneux sur Seine na 91, na profité pe na pesa Nina Exotique Boutique na Arpajon 91, ba mbote ebele, na pesi Emedo na Vigneux sur Seine na 91, ba mbote ebele, na kobakisa mbote na ngai na Maître Alain Lyon na Argenteuil 95, na pesi Yatati Malonda na Marly Gomon, bambote ebele ici kozali salon Micha coiffure et beauté 27 000 Évreux la Madeleine place Kennedy, et na kopesa mbote na ngai na mère double oyo ya capitaine Vieux Souza na Évreux la Madeleine, na kosukisa na boutique exotique Mama Africa oyo ya le boss, le patron John na place Pesser na Évreux la Madeleine, et sans oublier Maître
Oule, Zoye, Bomaye, commandant Matadi, Elvis Maketa, Boza Ebele, en tout cas, Nzambe Alola, Apambola, Jerry Lubaki, na mère, na maman Louise, na Bruxelles, Afondo Fula, monsieur le maire, le bourgmestre Yabandal, l'honorable, Afondo Fula, Mampouya, en tout cas, na souki awa bandeko nangai, to partager, na besoin, ya soutien na bino, na besoin, il y a quelque chose kakato sunga bana na bino, o bazali bana etike, o bazali bana bashege, oyo bana babungi nzela, tozo linga tozo ngisa bango na nzela, kasi soutien na bino pesa très important. Merci na bao bolanda kingai, merci na ba oyo boko sunga soda ya poto pona bana na biso, ezaka bana na biso nyoso tout, donc voilà. Et merci encore une fois na tiki journée à lelo na maboko ya nkolo, asunga, abakisa ebele, abongisa makama mikanda, nyoso ezala vert, nyoso ezala kaka, wow! Soda na bino ya mikili, ya boye. Ezala te, yampangi oyo ya mama lumière Swamunu, na kati ya Sable d'Olonne, na Vendée 85, en tout cas Nzambe atika bino te, asunga bino, apambola bino, na nyonso oyo, bosalaki, pona soda ya mikili. Merci beaucoup, Nzambe alola, akota makamuna biso. Comme la prochaine émission, ciao ciao.